basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bota Johnny Simao bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala Johnny Simao yo tilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Oui, elle me trouve fataki grand maître ya Congo Central, nakati Congo Central, nakati Mbengu. Naza awa na chaîne Italia mi monde entier donc tous en nakati Kinshasa, Vérité Universelle TV donc bango bazo sukate bava tellement makasi na oyo Italia makambo ya vidéo vous appelez nini te bolanda chaîne oyo donc eza chaîne moko boye ya makasi. Frère Nanga José de Londres, eza ndako na eza vie na eza famille na ye. Akoza na décision ya kolingo ya kuboya na kolobela ngote na télévision. Aza responsable, aza parent. Oyo azosala moni mieux, c'est bien. Et oyo amoni mabe ye moko. Mbote na bandeko nyoso obusipela na chance nzasu mosali kinta bana gula fia mama fia catalogue mukwanzi nzeba mona ngote. Ebela bambote bisika bozwami na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola pe lokola bana poto pe bisika nyoso tubozwami ebela bambote bisika boza. Na pesi lisusu mbote nanga na boss de boss John Simao mukusa talo babo ya basamba bonde banani la patronne Misha Mosa Pembe donc moi sula ba monta moi kitoko na bosanité or mayala nzambe akabelo na kati ya Luanda yende makambu lelo tozwa mi bongo lisusu na plateau na Vérité Universelle TV émission na bino chambre haute nde bino bolandaka kaka pende bo commentaire en tout cas nzamba pambola bino tozwa mi lelo lisusu na artiste comédien ya groupe Simba oboyebi obobanda kozela bomona bango lisusu boyeba ndenge nini vraiment 2019 ba côté yango pe ndenge nini na 2019 ba zoko évoluer to yambi bongo na mopanzi nanga ya gauche toza na bongo si boyebi na kata groupe Simba asala pe belé mopanzi nanga ya droite toza na papa Wenze bakotalisa biso ndenge nini bango bazoko évoluer na kati ya monde ya artistique. Bonjour papa Bongosi. Bonjour maman Oyaleki Ntabanelengi. Boni santé 2019. Charisme toujours karanzamba zosala po tozana bomoi po ki bandeko baza musika bamoni biso lisusu parce que ebele tozalaki na bango 2018 bakomisi 2019 te biso tokomisi yango tokomisa nzambe tobetele kutu maboko voilà. Merci vraiment la bande konyo so obo sepa na chance nta simo sale kinta bana gula fia mama fia catalogue mo kwanzi nziba mona ngoti tana ngaya ko souhaiter bino ba merveille ba bi que no 2019 ana restauration ana grande visibilité ce qu'on a chance le quoi déjà na zui o yanga restauration wana na zui o yanga visibilité wana et bon ya yuza wapi na zapi na posa bana poto bana Congo Brazzaville bana Angola bana Congo Kinshasa bino pe ane onzamba restaurer ba vie na bino yango na souhaiter bino nyoso ba meilleur vebiska bozwami merci une équipe nyoso tout oyo to travailler na bango na Vérité Universelle TV en tout cas ba meilleur vie na bino biska nyoso tout bozwami monteur réalisateur David Nyanguna Eric Monstre les grands caméramens Mayala les grands monteurs na bino nyoso ba meilleur vie na bino nzamba pambola yemoko boss de boss babi John Simao mokusa talo bazui wapi babo ya basamba bangonde banani na bosa nite la patron na Misha babi moi soit sur la kitoko mnoko sur la dollar na peka sur la franc Misha mumela ba merve na bino ciao. Oui, elle me trouve fataki grand maître ya Congo Central nakati Congo Central nakati Mbengu naza awa na chaîne Italia mi monde entier donc tous en nakati Kinshasa Vérité Universelle TV donc bango bazo sukate bava tellement makasi na oyo Italia makambo ya vidéo vous appelez nini te bolanda chaîne oyo donc eza chaîne moko boye ya makasi.
tous a vraiment na sengo to côté 2019 au grand complet groupe Simba Mobimba. Merci Papa Bongo, si on a bon tout Papa Bongo Sindalobi que non en tout cas nous avons battu ko banda 2018 2019 azane 5 ans on nous pense na droite tous na papa na biso wenzepe to état de santé na 2019 à côté la ngondeni. Bonjour papa. Merci. Pour avoir mon bêtis boy mon père lequel mon kwanzi ndiba mona ngote. Ah, Magamba fait chasse. Dans ce pays, oui, on est en forme. Déjà, comme on a déjà, tant que on a déjà, ça va, c'est ça va. Donc ça va, tant qu'on a déjà bien, groupe Simba déjà bien, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Nangande Bautu, pour répondre à que non, groupe Simba bien, peu beaucoup 2019, bien, maman dans le Cambodge, tous en ango, ah, tu as découvrir, peu, téléspectateurs, ben, découvrir que non, cause à la bino na katia groupe Simba, cause à la bino na katia groupe Simba, l'élo vraiment de beaucoup 2019, ni est poussé bino beaucoup 2019 na groupe Simba, tu éviter bino mourande beaucoup, ça va raison na bino. Ce qui n'a comprendre question na maman chance, ils ont un groupe belé. Ba totaliser bambula o ngai bongos ba acteur rebelle ba totaliser bambula o ngai bongos na totaliser na groupe Simba te yango ndo lingioloba ou bien da wenje papa wenje mbulo ya kokisi na groupe Simba na 2018 ba tebele ba panzanaki mais lelo yo kamwe ki ngai da wenje bongos tokomi na 2019 ensemble na groupe Simba c'est ça. Ah oui. Tous ensemble, tous mokili et salamana liloba. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Nalobi ango boepo nanini. Notre président Azali Mutoyo atondi na boanya. Soki tokomi lelo ba célèbre, tokomi lelo ba star. Tozalaki na débit. Tozalaki na source. Tozalaki na mutu moko azana sima na biso. Oya bimisi biso. Mabe ezali malamu pezali mais na ndenge tokomeli remerciement ya koyebisa ye ya kopesa ye na 2019 tozala ensemble ezaki musalo esali biso tozala célèbre yango toza na ye ensemble na groupe Simba nde toza ba cadre ndenge toza boy donc toza ba acteur moko to na ba qualité ba président ba groupe mususu façon apesa biso valeur ataza na mabe za na ngo mutu mais nzambe ndi atikala éternel bolingonde ezo salam tous ensemble. Merci papa Bongo si papa wenze tozongela vraiment pardon tozana toujours ensemble auto lobelo komoro que non eza grâce à Dieu pe grâce ya président bozana et président Lombe de salbo comme appelle 2019 bo jouer toujours ensemble na bango mais côté la ba groupe théâtral les belé batu bazo longwa autant que non premièrement bino ba artiste bozana boyo kanité batu baolonga ba groupe belé skoto yebite que no bino na kata groupe Simba bovanda kaka président Elombe afutaka bino et comment le quoi compagnie ou bien que non bovanda kaka na propre volonté na bino boboya kokena ba bisika mususu président Elombe afutaka nga li futa liboso za musala la kisanga po yo yambanga ni mission na vandaki na ndako ya mama na nga na tata na nga tango nazalaki na nga na mbandaka na ye ya la 13 na Kasavubu boyebaki ngai te mais lelo yo tango na yebani lelo Elombe atangi classe et puis nga nazalaki nango na nzoto orienté nga lelo boyebi nga na miso ya bato nde omoni ke nazoloba grâce na ye na grâce ya nzambe oyo atieli ngai ye abimisa nga na miso na bino nde naza fidèle kozala ensemble na ye yango nazo remercier ye kozala kaka ensemble na ye po soki ekomi ngonga oyo kozalaki naza ensemble na ye te nakoyebisa ye papa ngonga ngo ekoki oyo papa na ngai walesa alobaki ntango nzambe alobaki na ye ke sala église na yo akendaki kokutana na bapapa kabamba tunza asengi nzambe aselobelaki ye asengi bango abi nzambe bango bayebise babi te biso mpe tobondela nzambe alobela biso ntango nzambe alobelaki bango ngonga ngo ekokaki lelo walesa asali oyo ezali destiny ya nzambe mokolo mpe ya ngai bongo sekozala tokosala oyo eza destiny ya nzambe mais lelo toza présent to remercier te po soki akufi toloba bolamu nete soki akufi mais lokola aza wana tobwakele bafleur fidélité kozala ensemble na ye elingi kolakisa ke aza organisé aza na autorité aza rassembleur
donc ndenge omoni ke tokoti sous demi to parce que na kati ya groupe Simba ba star bazali ezaka ba star te mais ba artiste bazali ozolanda ya sala ba star te mais ya sala ba artiste dans ce sens nde tous ensemble na ye ba nina ba ni lelo to kende su kala mingte dans wenje 21 ans Simba d'existence kaka ba kombo wana tuza tuzozwa pe baleki ya sika nde tuza na ye. Mais bien sûr, nous avons dit que nous avons dit que nous avons la paix, le lot, nous avons téléspectateurs qui ont la chance de nous qui mingi si la na Ursile, un groupe Simba, parce qu'il y a bon moko. Mais quand on a voyage à Dubaï, en tant que nous avons besoin de grand. Tu as évité l'évolution, on a bien la biso entre relation et Sila na Ursile. Pour tout le monde qui a comme distance pour nous. Si la na Ursile bazaba na tata moko mama moko bitumba ezalaka baswanaka yo bisangai na kati ya famille et compréhension zangaka te wana to yeko sela ngo publicité te bazaba ndeko soki babebani bakobongisa pe basi babongisa makamba ba voyage na yo kya mukapa na yo mais baba ndeko baswanaka babundaka babongisaka to swanaka ngai kutu na dawe nje to bebana kikala mingi te yango to epe na plateau to beba na kata to pesa répétition to beba na kana bande ko nyonso to beba naka ezali ka moko to osela ngo tangwa o bato azoze la séparation te baswa na kana famille bato bozo kaki Ursile sila pona voyage te oh fitirité ezate wana o eza wana ezaka ke sila Ursile baza yana leki baza ba ser na kati ya groupe Simba. Donc eloko moko ya mabezate boti kabiso kimia tous ensemble na président Lombe to sala bino musalo boyebi biso. Merci papa Bongo si tozo zongelo lisusu na ke mupanza papa Wenze okoko expliquer bandeko o bazolanda yo nini vraiment ya mutu ya o esala ke no opona no kaka groupe Simba ovana na groupe Simba pendant que no ba groupe pesa na ngwebelo ko pe ko jouer mais yo poni no te attaque pe tata na vanda na groupe Simba. Je suis moi, il y a une solution de polémique. Non, c'est-à-dire, au moins, tant tout ça art, tout ça l'art pour nos sentiments. C'est-à-dire, quand j'ai fait de l'art, il faut n'attalaga. Donc, groupe Simba, c'est une entreprise, une société. C'est-à-dire, tout ça a rémunération. C'est-à-dire, salaire et salaire. Et ça la mouquée, ça la libellé, mais au moins, il y a un salaire. Salaire, on a, ils apprennent à battre une société. Il y a un groupe Simba pour qu'on a salaire. Mais il y a un autre cas. C'est-à-dire dans le groupe Simba, il faut avoir de l'art. D'abord, l'art. Au lieu de monde il y a théâtre pour le loisir, le métier. Biso na babongo si tu ndima monde wana pour quoi métier na biso. Il y a un bateau bayaka pour comme ça notre loisir. À remettre 200, 300 acquis. Groupe Simba lelo to qui a 21 ans. Ni tete makambo ya politique. On allait fêter le 20 décembre 2018. 20 ans, il y a groupe Simba. 20 ans. Mais au début, quand il y a une élection, il fallait tout fêter à monter, 20 anniversaire. Bon, aussi, c'est mon vieux, mon ami en âge. Mais, nanda pour la maison, Ayambanga, bien, tout ça là, tout ça déjà, tout kende. Moi j'ai 16 ans. Donc il y a déjà 20 ans dans le groupe Simba. Merci beaucoup. Nalengaki omoni bolanda moi ba nité ya bateau bon groupe Simson Denis soki to sali année mobimba to bandi papa janvier comportement conduite ya mutunyo so bu appréciation na ye évolution na ye ndé na fin de l'année toujours congé mois de décembre entre le 15 et le 20 décembre tu congé to ki siko to taka na comité directeur banani o il faut to continuer na bango banani o faut ba longwa nde voilà là tout ça wana donc tout dire ko longola bato ngoloki o tsuko volu na 2019 na bato mususu pona o lobi ke no makambo ya neti ya nani ote baza ba cher exil pechanga na sila na pièce o siko to banda oyo bazali o mona bango baza bandeko et le côté o e kabola biso ba voix c'est rien exil ke na ba Chine si la kenda baba a voyager belé voyage té basa bandeko te wana bato libane public basa ba ser bandeko balia na sika moko balala na sika moko balali pe so ita balali ensemble bilam balata naka basa bandeko on est à polémique. Merci beaucoup.
J'ai bien répondu. Oui, oui. Ok, merci beaucoup, Papa Nabiso Wenzina, Papa Nabiso Bongosi. Tu as dit que seulement mon képé et Nabiso José de Londres. Ndenge to ute koyoka José de Londres to yeba ki mikolo uto leka ute ko bala Charlie na poto Charlie abengi saki. Mais lelo Charlie za de si José de Londres bisko zo vraiment mon grand frère Nzamba Pambolo pe batelo bela bambote aye ko bala lisusu mimi. Na ebité eza bezi ba créer ou bien eza vraiment réalité. Te omoni babilo mususu neti makambo ya bolingo eza sentiment ya moto eza pe façon le lenge oyoyo bazo tambolela tango ba tambolela yonanga to sati kone lekeli yonanga to sana kisasa ba baza ko na to yebite wana ça serait mieux yomoko lukina ni bosolo oyeba nano qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi pour ngai ama comme ça des choses voilà ma réponse. Merci. Mais aux assir yomoko conscience nous au salama que no libala vombe uto salima ana kishasa na mimi mais il est à la TV quand il regarde tant que salama quand il regarde boyaka bozi ba image bolekisi ce que il est bien placé tant que mai n'a pas battu ça dit tant que le chance à le bien on sait que ils a déjà anini oyebi ozoloba libala salama ki oui ba soki yo ozalaki te ba koloni bazalaki bazwaki ba image donc makambo c'est que ça solo mais maintenant ça reste à vérifier une bonne information vraie et ça que non faut le vraiment José de Londres au Sololi de bonne information. Merci. Merci papa Nabiso Wenze papa Bongo Stozungi sumu panzi na yo na mutuno to tukutuna makambu ya José de Londres attaque non oza moko pe katina ye pe boza kalisanga okoko loba nini na ndenge public ezoloba pe famille ya Charlie na poto bazo déclarer que Charlie ye mutabeng ça José de Londres na poto mais le est arrivé José de Londres a décevoir ye ayeko bala moi si mususu mimi ana kata Kinshasa. Merci ngana uti mbandaka na yaki kaka lobby lelo na tongo na obima boyo benga tozo sala émission donc information wana naza vraiment mieux placé te pour na défendre ngo frère nanga José de Londres eza ndako na eza vie na eza famille na ye akoza na décision ya kolingo ya kuboya na kolobela ngo te na télévision aza responsable aza parent oyo azosala moni mieux c'est bien et oui à moni mabe yemoko mais en tout cas information commentaire à kolobela si makambo wana na zalaki te na boyina kosa ponga aza motei il faut na lobali kambo bato bakomona ba bongo salobaki boye ya solo na izate pona kosa inalingi bezite José de Londres et Charlie bazana famille José de Londres azana ba fan na loba makambo lokuta po bayinanga obe ba loba mabe na luka intérêt moko te na zoluka te mutu moko azwanga malamu be mabete ngaza na katikati information na yebi lokola zandeko musa artiste na koloba o na mona kimelo kwa nazalaki te na otimbanda ka koluka makamba bambisi bani tout ça donc na yebo donc tala kaka na yebi yango te. Merci papa Bongo Sindeko utolo ba keno yebi yango te siko to ngito tuna mutuna mususu mama la biso Edwige Ngombo na kata Lyon moi sa pembe babi manager international atuni abi chance tuna bongosi pona nini bango ba artiste comédien balinga ko balati do balinga ko balate balinga vi moko boeka ya loyenge donc na tuna mutuna wana oh bongo yo uti ko baka de Londres uti ko bala siko aza artiste comédien te isusu atinde tuna nga isusu tolinga ko balate eza question ya téléspectateur on debatindi message na tuna yo bon ngai nana lobe tuna ngai Edwige Ngombo na kata Lyon numéro nanga Edwige Ngombo nga 09 99 21 28 40 ani nazo préparer nazaki nazo balaka ani po na lobaka ngoli bosome na balaki te mais ani nazo bala tinda contribution na yo parce que yonde lobi que tozo bala te mais tinda contribution na yo na 09 99 21 28 40 Edwige Ngombo na lobi bongosi azobala yo moto lobi que tozo bala te mais nga na fungoli année 2019 nazobala tindela ngambongo. Maman Edwige Ngombo babi manager international oki mo tuna no tuna ki bongo sa répondre à lobi année azobala sko ko tuna yo lisu papa nanga nini vraiment oyo mutu ya banane go vandi na kati ya groupe Simba oyo gagné na gagné eloko eza soki mutuka ekokufa naza na mutuka eza na garage
soki lupango ekosala babeti bombawa epukani bru esili eloko ya richesse ya makasi naza nango ezaka art naza nango eza na baouverture eza na bavisa eza na babillet eza na bapoto eza na mapango eza na mituka art naza nango nde na ganya oyo mayele ya art oyo nazalaki nango te art nabotamaki nango me mayele oyo naza nango ya art oyo na ganye na maîtriser eza na langue nyonso na kozouer na acteur nyonso ya mokili soki kaka nayebi koloba anglais na kozouer na ba nigérien soki nayebi koloba français na kozouer na ba français soki nayebi koloba kimongo na kozouer na ba mongo soki nayebi koloba kitetela na kozouer na ba tetela parce que naza déjà na maîtrise wana eloko ya liboso ya ngai ya bien naza plaisir na nesengo eza mayele ya musala naza nango vraiment oyo tikali bamatériel eya biloko nakoki koloba te na age na nga nalobelaka mituka mapango eza eloko te nga nakolinga lobi kombo na nga bongosi nasali studio moko oyo baartiste nyonso bakobando ya koleka kaka artiste bongosi nini ya bongosi asalaka mais jusqu'à maintenant lokola nanu mboka na ngai ezwi nano valeur na nga te topesa chance na ane oyo ndenge tozwi mokonzi ya sika nzambe apambola ye akokanisa mpe biso mpe tozala valoriser tosala mosala mie koleka ndenge tobandaki kosala parce que tricage ezalaki na kati ya mosala parce que soki lelo histoire esengi braza tobetaka braza oui facilité ya braza ezwamaka nango na barelation ya bandeko mosusu ya mboka mpe mais soki esengi poto tozalaka na bafacilité wana te mais ane oyo toza na chance ke tokozwa yango tokolobela susu keso tuni oyo nini oganye ne fiske pona lobela na koganye yango na makasi na nga te nazoservir mboka Congo nazoedike nazopesa nazobikisa bato na ba AVC nazosekisa bato nazoteya bato mais mboka culture na biso nde reconnaître pour lobby na lobelaki na kati ya mboka Congo naza artiste comédien nasalaka studio moko boye oyo ke ba artiste tosalaka ba filme tosalaka boye mais jusqu'à maintenant nakoki kolobela babiloko ya mike wana te jusqu'à maintenant namoni nano te nazozela mais au moins temps obi que non oko lobela babilo mike wana te ozozela merci beaucoup tozonga lisuna likamuna otoloba wana to ngi to découvrir pe ba ndeko na biso ba découvrir to mona ki président Elombe en tout cas président Elombe ba salamu biso ko zwa mi vraiment a uta ko postuler a ninga uta ko postuler to moni akatani abimite ce ko pona bino ba artiste comédien o boza pa na yepe o bolinga ka yepe o ya encadrer boko loba nini eloko wana ndenge vraiment sepeli a postuler. Gloire à Dieu, Nzambe azwa lokumu na circonstance nyonso tokumisaka kaka Nzambe. Eza destiné na ye. Elombe aza moto yo soki olobi na ngaki akatani eza teke bato balingi ete po akatana ba evre Elombe elobaka. Abandi na biso depuis na groupe Salongo, Elombe aza inapercité, Elombe aza quelqu'un. Lelo a servir mboka ebele. Lobaka ke ingratitude ya mboka na biso balingi mutu malamu te pe mutu amayele te parce que mboko eza na bato amayele lelo yo tokoko condamner mutu te nyonso tozozongisa ngo na maboko ya Nzambe soki esimbaki merci soki pe esimbite merci parce que Nzambe ayebi temps ekosimba toko remercier soki pe abimaki lelo a servir politique ya mboka ezaki pe n'intérêt à biso nyonso ba comédien na ye ba comédien nyonso a Congo fierté na biso lelo ba artiste mosusu babimi ezeki koloba te ke ba artiste baza ba buriki baza pe ba intellectuel parce que ko servir bino ba film et tout ça soko zana mutute ba message comme la rabinoté. Merci pour la réponse tozongi mpanza papa oui. C'est non voyons le voilà parce que moi hein au moni est notala ce qui m'a remboursé bien ce qui m'a remboursé bien sans ko flatter yo on fait la part des choses. Tant on a talaka, Faustin Soukar le bac Elombe. Donc, à quoi mettre place il y a ministre de la culture et art. Peut-être ceux qui m'ont dit, moi ça me t'a mabé. À quoi mériter place ouana. Ministre de la culture et art. Il a tous les atouts. Sauf que chance ouana, il peut s'en mater. Quand votant oui, tu as voté national, mais voter na bango au moins à bon. Voilà, ouana to kete. Na lenga ki na mekako, nazo maman mkene wa baki. Simba, Kobala, oui. Kobala, et ça m'a bêté. Mais
kobala kaka moni tobaka na terme na biso na kokambala village kokambala bota mawa ekati ke balete na bala kaka pona sentiment kobala te pour lobi moi sur ko kolela ko makwanza ko kwakara ko sekaye bani to ko sale après émission oyo ngai ndena ko bengisa to sale émission to sala mo mususu bani kobala pe kobala e pese mutu nyoso te wana fo ibango dans les balles ça la neti yo mungo meka na biloko te non libala za bongo wana ko bala mutu c'est la temps mutu akola na bala po lobi to kabona mutu na bala po lobi to kene tina shuka pour na groupe Simba ngo lobi est-ce que rémunération salaire oui et ça na repeso nga exemple nga moko na koti na groupe Simba na mwana moko il avait 3 ans aujourd'hui on a deuxième graduat. En la médecine à Idikin. Donc, moi, à Botami, dans le groupe Simba, et dans Simba, qui est 5. Donc, aujourd'hui, j'ai 6 enfants. Bon, quand je m'appelle ça, na moi, il y a un mais et ça, tu vois, na bongo, et ça la bongos. Bongos, il y a un petit habitué à dire, non, baki, oh, aboaka, mam. Edwige. Ou yo qui est de la balette, à tous au bala. Groupe Simba, tous au bala, ah, on a minute, il y a un bongos. Bongos, à tous au bala. Luca. Luca déjà, ma passe s'appelle double main. Non, c'est comme ça quoi. Donc, voilà un peu qui correspond déjà bongo. Ce artiste, groupe Simba, ça va. Salaire et salé. Tout dépend de sponsor. Les sponsors, on y a tantôt, Bakoya, Kimi, Belé. Les producteurs, Arebeba. Arebeba, comment on a non, Ebeba. Mais au moins, moi, Mouké, Otosoaka, Zalaka Maele. Ne sala que non, libota na yo, ça la bien, mais tout ça la bien. Comme mandia, matolo, te wana biso sala monte. Ça c'est groupe Simba. Ton philosophie pas na biso. Notre père a ça dans mon charisme. Et ça dépend ça dans moi ça peut le côté mais faut qu'on me paye ça même moi pour moi pour aux amas sur les gars belo moi na maya teki mai na ba soara teki mbuta ba beti feste. Preso te tu na bilo wana ti. Voilà, faut na mériter ça na ngai. Malam papa wenze faut mériter musala na yo et bon lelo so qui arrivé que non déba futa rabino bon ndo lobi que non na groupe Simba ezo futa o lobi na ngoso ki salaire ezali souté o continuer ka ko jouer na groupe Simba o sepel sabato bien o rotika na po salaire ezate. OK, salaire ngo peso hotel ngo ma chance ezala ngo pe beleti mais ezanini c'est-à-dire faut profiter d'un moment où c'est-à-dire le meza moto a formé yo moko artiste faut omiteka na kimandicité te c'est-à-dire ngana za boye bongo ça cause le mot très capital abi so obengi bongo so bengi biso pour oyeba ki biso à travers nan et l'omet comprendre ça dit nena ça d'abord ngana za produit na produit donc l'omet so ko pesinga na minute so ko pesinga bon a baksinga so ko pimelinga yi donc j'ai déjà créé des relations à travers yé ça dit na de fona joie mon président na kende ki mo sando moko boye ma mais tellement ça suyer nanga fona joga na ndako nanga mais en dehors wana tout maman mais il était dans le autant que ça moi na deuxième gradué à l'université c'est que hein vous voyez que déjà banzela c'est-à-dire à personne doit aligner mon boye là me soigner ko bébé ça dépend de la réputation parce que na théâtre tout ça dans trois publics dans un public full intellectuel et intermédiaire ce que groupe Simba basé sur public intellectuel na sens ni to ko aéroport to ko ngana boyo banga to ko ta ndenge nini on la wenze bongos mo se kasila zona monde na biso souci ati mo boyo colonel la fani major la fani ayaki bo ba compliqué na mambolombo mo boyo oh di artiste kota to ke na beach c'est-à-dire ba biro mo boyo boza limité mais bino boza bokota ni hôtel de filles ça c'est notre art on a public groupe Simba il y a un autre fier que non et l'homme soit pessinga baksinga le temps tout ça 16 ans aïe soit pessinga baksinga déjà na lona déjà na simane déjà bien makasi voilà malam papa wenze to comme na biso ko chité na zongi sumu panza papa bongos ya bande ko na biso musulo ko LG welo na kata Suisse bela ba salamu na yo atune lobi pona nini na kata nzonzing ka groupe Simba mutu ebima mingi na nzonzing to mona Balen to mona papa bongos to mona papa wenze to mona mama Moseka to mona Rasila ba Irsil Sotel na ba Belleville na mona nzonzing ezaka groupe Simba pona nini tango tanga classe ce qui fruit ça elengi na récréation bana wa préféré bon préféré fruit ça elengi kasi on a la réponse donc on a profité les sous pour na kwa bisa batu
groupe Simba eza groupe Njonjingi te. Groupe Simba bimaka déjà Njonjingi ye na sima. Lokola toza produit quand ndenge dawenja uti koloba. Toza ciblé bazwa kabiso, toza référence kuuta groupe Salongo. Donc groupe Simba ils ont incarné groupe Salongo. Aux Hollanda. Donc ezaki cité ezaka musala oza iki cité inde musala. Donc musala nde sala quand même que Balin, Badawenje, Baluka, Balule, Basila, Baziza, Babongos nde moko mona kana Njonjingi. Njonjingi ya cop to valoriser ngo penya mingi te parce que jusqu'à maintenant ngai na mona kana kati ya Njonjingi ngai bongosi. Bino public bo sepela kanango po bozo mona ba artiste na bino différent mais soki un jour nzamba pamboli producteur a monani ayeli biso système ya ko répéter pour mona multiplication ya ba talent o toko binisela bino parce que force artiste eza répétition to ya kana pe to tourna ka po mona ba produit fini wana na difficulté hein to souffra kama kasi ta mususu ngai peut-être yo tche kate ba tebele ba olela ba mona ngai te na joua kasute par rapport ya musala ngo na musala na za mandiate na benga entele otsaki Njonjingi obenga tete nga senga ngote kandenge yo moko utikolo baki kugoma bazwa kaka bino tango bazwa biso poto za produit mais ne fiske na mi pesa ma ba discipline moko kotika lokumu oke na pasi za mabe eza na bande kwa poto ebele na olo baba ebi bazoye ba conscience bango eza amoninga na nzela penga bongo sie yo kuna na poto to mona ko danger mais tango ebi ko mona nga danger na ça ko bien ne fiske soki o moni pe ezate ke pona senga yo opesanga ou bien alanda kayo na ko vandero na tongote muto yaka soki na sengi na bimi mandia bo ba star minene oko mona mutazo propose azo kumisa yo manifester senga ngo pena loboko na push en tout cas c'est pesa biso courage pesa nga courage na ko pesa pe ezate ko moninga na mutu après ozongi kaka yo mutali bozo kumbisa ngo ba artiste biso a Congo yo moko zaka na mboka ngo bosala ka concurrence na batu ba artiste mais zo contribuer pour na ba artiste bino rien makasi na critique makasi na kosaisa biso ba émission soko ndeboza bozo zela pona ko finga bo critiquer salami bien ou bien tolobi mabe wana nde bien mais pona ko soutenir biso to souffraka makasi ndeko nanga to bimisela kabino to na ba talent Congo ba artiste ba makasi mais mukolo producteur pas jusqu'à maintenant producteur azalite producteur akoya ebi producteur ango faza na bato yo ba ko soutenir fo na mundele aye ou bien gouvernement sika ebi ko valoriser biso lokola ba mboka musube valoriser ba artiste na bango force ya ba gouvernement mususu ya ba mboka mususu eza ba artiste pe ezape ba pasteur au moins ba pasteur na ba sala nzambe bazozo mbongo ba odefisa gouvernement et puis ba artiste mbongo na bango zo kota pe zo servir mboka mais jusqu'à maintenant le quoi pas biso na no ba comprendre nzamba za muta faveur ya grâce ya bolingo akusala pe na papa aye na biso sika pona ko kanisela biso tokotsela kabino te po ezalelo bongo bato bobwa kaka na ko bwaka yo pona ko remercier yo na encouragement pesa kinga transport na ko flatter yo te ko manzambi ozolanda ne fiske boza na bolingo na biso botinda ka bandeko na ba question po botumula ka biso ba pota mutema ti boye de biso etikala te ke gouvernement taela biso te gouvernement il faut ba ko organiser biso pe to existaka to lobela ka te to sala ka répétition ya taela biso te salaire na biso ezalaka bino pe bato apoto te lelo théâtre sikoyo ampleur ekita to koma na ba YouTube par rapport ya bino kaka congolais opposition ngo bosela ka biso bozola ka quand même au compromis bosundola biso ka ndenge wana ekoma kaka bokoma lisusu kubenga biso to bwaka bino mabete toza bandeko na bino mais bobongisa bozali initiative moko bite biso tozali banda tomona kana mboka boye awa ba valoriser ba acteur ba valoriser ba artiste
biso toyeboy boye pe lokwa gouvernement sikeye boseli biso pete bopesi pe doléance na bino tolingi pe ba comédien bazala boye bosela bango cité moko boye ba maluko eza kuna ba vide eza côté ba nsele kuna basali ba cité moko boye to tournaka ba film botie ba moyen na bino bato ndenge na yebi je suis sûr que président Tshilombo Tshisekedi aye na mpleur mususu oyo ke aye ko tia pe ba mayelo yaye papa o alekaki asalaki oyo yaye ye pe azoya oyo yaye nayebi ke akotia biso na motema akosala biso pe ya biso cité oyo tokobanda osala pe bafilme oyo tokosala mpenza okonsome bongosi na ndenge moko boya ngolo okonsome bongosi na ndenge moko ya mompongo okonsome bongosi na ndenge Merci à papa bongo sito comme na soko chité na bongo ozaki na sima caméra babi JM Kalombo Golor Mayala donc Golor Mayala mobile moko muketonga et ça la bien papa na biso tolingi to yeba siko bato belé balobi ke non bongo sito mona ke na église pa ya Walesa to mona ke na église pa ya Walesa azanani na église ya Walesa bongo ça c'est évangéliste bongo ça za mona Walesa évangéliste na centre de réveil bongo ça za musali ya Nzambe nazo servir Nzambe na théâtre nazo théâtre il faut parole pe accompagner parce que peut sa force parce que koleka na télévision ezaka na bitumba natali saka munene Nzambe oyo azosala na évangéliste Claude Kabundu Walesa Nzambe ayebi otombola bato tanga azo tombolela biso bato to valorisaka kisite eza na bato ebele na 2018 awa bomona inga na sina leka pe awa batelemeli basali ya Nzambe surtout bato na poto intere ya lokuta ya solo Nzamba existaka ya solo Nzamba tombola kabimisaka bato ya solo Nzamba za likolo lelo biso ba bongosi toza ba évangéliste na kobondela na alliance papa nanga Walesa sala na Nzambe na kolingana lingaka ye nguya Nzamba itiliza kaye mafuta ane kitaka nanga na kobondela pona yo uza na problème Nzamba bikisi yo ke o connecter ka foi na yo ondimila ka ke Nzamba existaka alokotaka na se atomboli pe likolo toza na campagne le 2 août na yebisi bino déjà bato nyonso baza na mikakatani ezate ke azolo bango aza sur na kisina aza sur na kisina yango eza ba prière oyo azokota na cc na ba message Nzamba azopesa kikende sala fulu moko na triomphal mutu moko aza na problème na Belgique ya kozwa guérison na kosala mokolo wana sala le 2 août campagne moko mutu moko aza na Suisse mutu moko aza na Paris mutu moko aza na Mbandaka aza na Matadi aza na Brazza akozwa lobiko yando atelemisi évangéliste Claude Kabundu Walesa l'homme oyo Nzamba tomboli charismatique prophète de la nation évangéliste Claude Kabundu Walesa oyo Nzambe atindeli biso lipambo li canal ya bénédiction ya Congo tala kaka Nzamba akei na Zimbabwe akei ko bondela tali ya bondel to sali ba prière Nzamba la kisi moto ala kisi ka makila makila puis Nzamba ko révéler akei na Zimbabwe akei na Ngomba arc-en-ciel iko tambo boyebi signe arc-en-ciel ndele lo tozana kimia tozo remercier Nzambe le 2 août biso nyonso na Congo mokili mobimba ba congolais oyo azana difficulté Nzamba tie guérison ya likambo moko Nzamba tie mokanda na mukolo wana yo zangi mokanda yo zana problème yo za aveugle Nzamba kofungolo miso mukolo wana na ako utiliser mosali na yi yango moni bongosi bayeba kayete azana na évangéliste o bayebi o pe bayebi telelo na évangéliste na saila kanzambe na centre de réveil Nzamba pambola bino. Merci ba profiter mbamo ba dédicace na yo na numéro de téléphone nanga eza 00243 999 21 28 40 09 99 21 28 40 obetika code mboka 99 21 28 40 na pesi mbote nanga na bandeko nyonso balingaka nga sœur Yvonne na mobali na ye na Londres et puis na pesi mbote na bandeko nyonso j'espère que bana Nzambe bozebele na pesi bino nyonso mbote 2019
eza année oyo nzambe azoutilize biso nyonso si naturel apambola bino apambola bandeko na ngai ya groupe Simba président Elombe Sandrine Mvwama et puis bandeko tout papa Didier maman Astrid Serge José et puis Mado Spaghetti Marie-Louise Bolumbu Harmonie Lova Kosi Kayumba nzamba pambola bino bino nyonso bozwa kasi kasongo. Merci beaucoup wana boki ndeko na biso bongo si obino boyebi na groupe Simba tozongi mupanza papa Maya kango ndeko na ngai mususu wa Simba Maya na Meta nzamba pambola bango na Muya. OK, merci beaucoup tozongi mupanza papa Wenze to comme na biso ko chiter vraiment to yo moko uta ko loba to ko yambo lisusu mbala sima okolobela ya ebele pesa numéro na téléphone na ba dédicace ba ndeko ba Holanda yo. OK. Na numéro na ngezali ubetika code mboka 099 0033 090 mais na ba fanatique nyonso balandaka yo na sala moloko muke ba sepa ba bénéficier na mo poza musana ba mo ezana batebele tango bazolia ba osambela alali ya osambela mais taba melaka masanga basambela ngate mais il y a des prières tokeni les savants ivrogne vers je te vide quand tu es plein et je me plais quand tu es vide. Je suis le savant ivrogne. Je suis né dans une famille ivre. Mon père, avant sa mort, avait obtenu un brevet de soulard. Vu la misère de la famille, il a prévu de suivre son métier. Quant à ma mère, je la sucre sans les boissons, les préparations, les riz étaient inutiles. Rien ne pouvait éveiller sa conscience que les boissons. Ainsi, du toi latin, in vino verita. Mais quant à moi, Wenze Bongos, nous avons fait nos études à New York, aux États-Unis d'Amérique. Moi, je suis décès de Tsamba, gradué en de Massendi, licencié en de Toko. Il y en a parmi vous ceux qui voudraient le devenir. En voici les conditions. 1. Boire tout sauf l'eau. 2. Chasser les mouches à 1000 km pendant l'exercice. 3. Ne pas tomber évanoui. 4. Reconnaître que vous êtes ivre. Par une petite prière. Une fois notre Père, une fois gloire au Père. Vers, je te vide quand tu es plein et je me plais quand tu es vide. Je vous les remercie. Wana sogu betiango. Attends, mais les 5 casés. Ou l'angate. Voilà. Merci beaucoup. On va chance, on chance. On a bon, on a pesi piscina qui ndé minimum la belon, on a pesi mbote na bobini siko en France. Dimakutu, masanangalo, donc boza ebelé. Émission auto kosala ndi kosala ke notre mi. Mais blesse ma wana moko sata l'ingénieur na bosani yote. Boza ebelé, président Ben Mayoko. Merci beaucoup. Tu kosala programme ça. Mais Simba ça c'est nous la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba, na Bossanité, notre superviseur Papi le Congo, na Bossani Souté, JM Kalombo, les grands caméramans, Mobala Pembe, na Bossani Souté, Goloa Maya, la moquette Ngande Makambu, donc Babi boss de boss John Sima, beaucoup Satalo, Babou Abasamba, Baron de Banani, Maman Micha Michel, la patronne, na Mossa Pembe, na Bossanité, Maman Nanga, inspectrice Bisrosa, donc na bande de ville, Maman Nanga, Nelly Mabon, Zamba Pambola. Abattre la bino nyoso ciao. Pona ba chinois basisala bango ko imite ye ba mitana bango batumbu ba imitana bango pe ba chosi pona bote Johnny Sima bazoko kate ko imite ye nzambe nanga ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala Johnny Sima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu